Qui est bien important. Tata bino pe bonzaï ko s'attendre na ngote. To s'attendre qui na ngote maman papa ça qui image mon côté qui a okufa. Ata ba signe de vie mon côté maman se présenta qui a okufa ta autre ça la grippe oyo. Précisément ngana autre chose na maman na zalaka na maman na benga maman ba voice na ezawa. En tout cas que bon mon a signe moko bonga vraiment personnellement na moni en ngote pas maman. Ezala qui grippe ezwa qui est a bengi nga pa ebisinga ke na zobela. Ezaka maman ko le kakaka comme d'habitude. Lobi na ngwa benga na ye. Aïsinga bi a grippe ngo esalenga mais ça va na meli docteur Col. Et c'est li nango. Après 2 jours na ki papa Claude benga maman zana Caroline côté ya ofida wana. Nini lisusu oka grippe ngo na ke wana plus de 2-3 fois maman nini. Ah grippe ngo ezo na mo ba paiement. C'est ça, c'est normal. Mazaki déjà soukir azaki ko zo bakisi. Siko ti akufi pe botikali ko yeba te nini. Kaka grippe wana kaka grippe wana nde kaka grippe même to ke na hôpital to meki ba sali ba examen nyonso ba covid tout ba pesi résultat négatif. Sikoyo corps ya maman kufeli wapi na Caroline kuna to ayo. Te ya kufi na hôpital o eza wana venir à Général Kassongo, c'est ça. Siko corps ya maman eza. Eza na cinquantenaire. Programme to yeba on kaka. Yeba to ze la gouvernement. C'est pas à nous à décider, tous les Zélandais gouvernement et décider parce que maman Zaki artiste musicien connu partout. Alors, bisonde to décider te gouvernement des Zawana. Tozo ze la gouvernement. Témoignage ni ozana ngo ya maman. Ya malamu et belé surtout nga ils affectent munene ponanga ko père de maman. Na omona te na olobalini. Maman tele maman ils affectent munene surtout ponanga ye. Nazala ki plus collaboratrice numéro 1 ya maman. Maman nyonso ya maman Zaki olekana maboko na ngai. Quand la minute au téléphone, on a depuis temps, bazo benga. Nazaki la référence à maman. Nazaki référence à maman. Depuis 4 heures, papa Claude a benga kinga. Tisiko, na oko kate téléphone, on a pour décharger pour la maman. Na éviter surtout pour la vraiment. Na sali pecti munene na vie. Pecti munene na vie na ebi kezali pasi. Ya solo bandeko balandinyo so bazali komona pasi na yo. Kasi moi na posé une question par rapport à studio, par rapport à le reste exact parce que écoutez que ça la sika wa pe bongo kasi depuis tongo toye awa est-ce que ba musicien ba yé ba kita qui sur le terrain ils ont question non posée en passant kokita ou pas mais ba bengi nazui ba pel ya ba artiste presque belé ya minene pe hein ya ba minene ba bengi penza surtout le kolanga ba bengi pona ko vérifier si c'était vrai na confirmer bango oui c'est vrai c'est ça. Ce qu'on a pas place matin exactement ndo yakaka awa to tondo sangana quelque part. Matin ezakara awa pour le moment. Ah ouais. Merci maman. Merci. Maman une question de Bandeko balandi bo zomona biso tozali en direct ya domicile ya maman Tchala Mwana. Esika wapi tokoyeba kolanda koyamba tope kolanda maman Karine kopesa biso moi ndingisa mokie tope koyeba moi mokie par rapport à mort ya maman Tchala Mwana maman Karine ke kopesa ngote bonjour. Bonjour maman. Maman ozali moko ya proche ya maman Tchala Mwana. Oui, naza proche collaboratrice na vraiment. Oyo ava osala nyonso fo le canon na ngai. Maman Karine tomoni a ozolela bien sûr mais sangwane kiteli biso na mpoisa parce que tu dis que maman Bella qui mayoka bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oya Bella ki liboso ayoka ki pe bien. Mais ezaka ba grippe nde oyo eucho ya dernièrement mon pepo yo nde ezui maman. Ezui maman balobi ka uta ko tourner clip en plein clip ko tournage ba clip nde sangwaliwe monani et pesami. Et ça mi colonie ni na heure ni précisément parce que tozo ba pe heure te to surtout kana tongo to kuti déjà kakufaki et ça mi ba heure ni. Premièrement maman en plein studio. Bo ucho mona ucho bimisa clip ya ngambo. A ucho yembela président Sassou. Eza lisusu na bato bayaki lisuko mona epo ayemba lisusu. Aza en plein studio ti azawana. C'est ça. Donc toko loba ke maman zaki né en bonne santé, azaki né maladie comme nécessairement pas. OK.
Bon, tu as pu transporter ça. Il m'a dit bon, sur habito zoya. Na ebi ka ozo abezi. Bo bezo ezanga mbo. Maman tala miko. Pareil, maman Koufaki depuis Kala, mais bino famille bozaki informé te. Auto tanga kombo ya papa Claude, balobi a bombela ki famille, bino famille boye ben ka nde na tonga. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo zanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na konoloba na yiko témoigner moni na nzambe ya bikamwa wa sali na bomo na ngai nazali na problème mukanda toi réponse na zaka ba régie na raison mo kezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na zu mukanda na zu pe musala donc on a témoigner moni na nzambe ya Ozana wa sali na bomo na nga toka na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati eza ya bana ya Congo. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé eza nango naturel. Mwamba papa wana makasi ya ba papa tanga bio isukisa pomade élargissante pour la papa pirito voir clair FD purge ba produit à Maison Kati yango wana kanga. Maison Kati a memeli biso ba produit naturel ya bien oye ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko, c'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72. Santé ya bana Congo et bongi mutualité misunga ya femme de fer Grâce Mandela la pétrolière eye awa basa na basa d'opération avec ba appareil ya dernier cri et bongo yo cataracte et nyokola na misunga okoza mo bange na traitement pe okomona polele mba côté prise en charge kutu kolobate botongo nyoso petit déjeuner et ça gratuit mutualité misunga mosungi ya bana mboka yo avi occasion ya kozwa soin na mutualité misunga yebake kuna na ntongo osango bimba na petit déjeuner pe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie na clinique misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate